Roger Makieso, comme autant ça va tout pour un passeport. Bana bazo la bazo souffrir. Amis de CongoFrance.com, merci beaucoup pour votre disponibilité dans cette émission Actualité à la IN. Mbala Simatolobela Kibino sur affaire Oyo, ils ont dérangé, ba Congolais et belé, ils ont affaire. Yabana Oyo, bazongisa kibango na kati ya Kinshasa. To comme na niveau nini na kati ya dossier dossier Oyo, ils ont dossier moko très sensible, passeport Yabana. Est-ce que emonani to emonanité to ebon na kati ya émission Oyo, passeport Yabana nani azako tenir ango passeport Yabana et kindaki wapi? Est-ce que bana Oyo batindaki bango pour na bana mususu baya? Est-ce que bana ngo ba yé déjà na kati ya France? To koyeba na kati ya émission Oyo actualité à une sur dossier Oyo, et c'est très sensible parce que toujours ba appel ébélé sur bana Oyo Bajimel Oyo bazo souffrir na kati ya Kinshasa lelo émission Oyo eza pour na bino, eza vraiment émission moko ouvert parce que to kitaki biso moko na kati ya Saint-Étienne toke pa Roger Makieso, toke pa ba proche ya Roger Makieso, toke tina école ya bana wana ba jumelle de jumelle Makieso totuni ba yebisi biso ba vérité nyonso tout, mais eloko moko ba yebisi biso que dossier est comme déjà dans ma beaucoup il y a l'État français, donc vous allez connecter parce que tout le monde vérité ma camouflage surtout et puis beaucoup découvrir niveau nini tout commis par rapport il y a dossier Oyo, il y a Bajimel, il y a 10 ans. Bonjour Maman Charlie. Bonjour. Maman Charlie, tout relax bateau comment est-ce que bisomoro to kita qui na 4 il y a Saint-Étienne, mais par rapport au dossier Oyo, et l'autre ça ko bloqué et ça passeport. Passeport, monsieur Roger, a zone n'a pas livré passeport. Mais or tout cela qui dans des conaïe, tout cela qui même n'a pas proche de avec passeport et ça déjà dans ma beaucoup conaïe. Au cours le banini, maman Charlie. Na pesimbo te vraiment na bande konyo so bazo landa bazo comprendre ba émotion ba souci ba passion to zanango. OK. Vraiment Roger azo tinda message que oye koya eya. Passeport à ban esi a tekango kala. Passeport à ban ane tekama kala. Pour na préparer bana mususu ba ya eza malamu te. Vraiment il faut que ça na bolingo, il faut que ça na mutema mawa. Passeport en soki zaki na ndako nde déjà so bimisaki. Comme passeport ana yo déjà so tekaki yango pour na bana mususu ba ya parce que wana baza bana te. Vraiment tenali wana e osali sa passeport mususu na Kinshasa pour bana wana bazonga. OK. Voilà. Vous allez connecter parce que tu as Sabino comment est-ce que tu bisomoko inde tina kata Saint-Étienne, comment est-ce que tu découvrir ma blog tu découvrir on a bota la vidéo on a tina suka après tu gozonga pour te développer dans Maman Charlie bota la vidéo. Fini émission Oyo actualité à la IN tout ça sur le terrain awa place Roger Ayaka quand même comme là maman konae voilà tout ça pena na maman Mukolo et Isika Ogishagi voilà sana maman boni. OK bon ta là on a carte CongoFrance.com chaîne etalimaka vraiment et belé par rapport à sujet Oyo yo sa maman bino batu boshiraka ndako lelo bana na bazongi mais problème est que s'opposer et ça problème il y a passeport déjà tu es ba comme nani et puis on répond des biso s'il vous plaît. Comment la maman Sabine? OK au sein de Saint-Étienne. Ouais, na va na Saint-Étienne. OK dossier Oyo au quoi qu'on répondre nini? Bon dossier Oyo tout d'abord ils ont ça passe. Bon bana ba ko yate sa passeport biso no so na regroupement familial. Ngati lelo na passeport na ngo ona ya nango. OK. Na koma lokwa na deux passeports. Passeport ezali. Bango moko ba oye ba place ni passeport eza pour ba luka moyeba ba silisa likamango. Bisa bango passer message par rapport à passeport on a parce que billets sont valables et si le 24.
Voilà, et c'est le 24, entre le 24 ou le 25, et c'est le 24. Bien, ça n'en fallait pas. Passer message à Roger, na moi, Solange par rapport à passeport nanon, c'est très important pour qu'on ait bazonga. Bon, un message n'a pas passé par frère Roger, na maman Solange. Tozo tala tous les deux côtés. Pour qu'on peut pas avoir un problème, baza pe na bana awa baza na vie na bango ezo passer awa. Et c'est loko eza nango simple, eza gravité. Kuki ko sali effort azongisa bana mais aluka place ba placer bana. OK. Pour y avant na pe bien na mwasi na ye, bana pe ba sala vie na bango. Un jour on ne sait pas. Bana na ba ko sunga ye, ba bana ba silo bilo ba okola, ba osali sa ye atala lelo te mais atala pe lobby ekoya nini ekoya na sima parce que banana un jour ba ko sunga ye. OK. Ça pour na bien libota na ye pe aussi. OK. Merci beaucoup maman. Merci beaucoup. Ogishagi, Tokende Sikoyo, pas monsieur Roger. Go. Amis téléspectateurs de Congo France, voilà, à Atoza, pas monsieur Roger, ma kiese, yena moi sinae Solange. Immeuble la bango yango, toi la carte Saint-Étienne, tout ça dans investigation, la carte congofrance.com. Ogishagi, Toko Matipanae. Donc voilà, Tozo Mata, Tipanae. Parce que ils ont preuve à l'appui et ça m'a comme passeport. Tout ça on a besoin de passeport wana et mon nana parce que il faut servir nakati à aéroport Batouba voilà. Voilà messieurs maquillé c'est numéro 1. Voilà, tout bien bon quand même. Toujours bien mais c'est ma caisse pour tout nae makamno surtout par rapport au passeport. Voilà. Zomata. Il y a des gens qui sont là, qui sont venez, madame, venez. Ici, c'est vous qui faites la loi. C'est pas la communauté. Venez, madame, il y a des gens qui sont devant Qui n'est ni monsieur Roger, ma c'est ailleurs qui na école, aloba qui na kati école, touye bango na ba professeur oyo batangisaka ou bien directeur oyo asa responsable de l'école Gaspard Monge. Donc boso landa biso ebele na kati ya congofrance.com. Ogi. École Gaspard, école de Gaspard Monge. Place ici, Banabatanga. Réception. Oh. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi madame. Ouais. En fait, nous sommes une association, je suis responsable, je m'appelle Didi Dipumba. Oui. C'était en fait pour le dossier de deux jumelles. Oui. Maquissé. Oui, alors. Voilà, c'était par rapport à ça pour avoir plus d'infos. Pour avoir plus d'informations. Plus Alors, d'informations. moi, vous êtes à l'école maternelle. Là. Ok. Donc, le plus informé, c'est le directeur de l'élémentaire. Ok. Donc, qui est au 9 rue Gaspard Monge. Ok. Sauf que là, il vous recevra d'ici une grosse demi-heure, parce que là, il y a place. Regarde, Et il n'est pas déchargé.
Ah, ok. D'accord. Ok. Et vous êtes au courant par rapport à ça aussi? Oui, sinon, il faut demander à monsieur Mukalanga, Mukalanga, oui. voilà, qui est le président de l'association. Luisa Mukalanga. Voilà, Ok. c'est ça. Merci, vous êtes gentil, madame. Je vous en prie, monsieur. Au revoir, c'est au revoir. Allô, bonjour. Bonjour monsieur. C'est l'école Gaspard Manche. Oui, Oui, je vous appelle par rapport au dossier des Dégimel Makiessé. oui, elles ont été renvoyées dans leur pays, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, pour savoir un peu plus d'informations par rapport à ces dossiers. Bah, écoutez, le dossier est à l'État français. Je peux pas vous en dire plus. L'établissement m'a pas donné l'autorisation de parler de ce dossier. Ok. Connaissez-vous quand même la famille Makiessé? Comme ça, hein, pas spécialement. Je sais que les parents sont convoqués. Ok. Et quelles sont les circonstances qui les a poussés à quitter votre établissement? Apparemment, ils vont sur Paris. Hein, ils vont aller déménager à Paris. Ils vont à Paris, oui. Ok. Pensez-vous qu'elles vont retourner dans votre école? Non, je pense pas. S'ils vont à Paris, ils vont rester sur Paris. Ok, parce que les enfants ont été retournés au pays, c'est pour ça que nous voulons en fait savoir si réellement ils vont retourner. Je pense qu'ils vont y retourner, hein, mais j'ai pas plus d'infos. J'ai pas le droit de trop parler du dossier. Hein. L'établissement m'a demandé de pas parler du dossier en cours. Ok, et le dossier est à quel niveau déjà, s'il vous plaît? Il est à l'État français, c'est l'État français qui va gérer cette situation. Ok, merci beaucoup, monsieur. Il n'y a pas de quoi. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Torosenga monsieur Roger au salala le plus vite que possible bana wana baya et puis okende koloba na na place ba robenga yo ke baza bana na yo zala toujours déterminé et loko auto tenir tout le bayango wana donc restez branché na kata Congo France. Ogi Chagi, merci beaucoup, à plus. Voilà, maman Charlie, Tomoni commence que Tokindaki Nakati à Saint-Étienne, le passeport Wana, et ce monde en a été, Bomoni Toké, Tipa, monsieur Roger, tout ça, il y a un rendez-vous. Tokomi sur place, à Bengeli Bisso Bambila, voilà, je ne pouvais pas rester na porte nae, de telle sorte que ceux qui a bimi, Libanda, et Kakouya, et comme Akeno, mais c'est dit, des Pumba Mutabomingaï, et comme un dossier Moussoussou, mais Nengomoni, réaction à M. Roger, c'est par rapport à passeport, Oyoki, Neto Bengi, école, par rapport à Banawana, bien sûr, ce qui est non, ma camouza, sur un niveau congolais, ma camouza, commune à niveau, il y a l'État français. Déjà, au Kolo Banini, par rapport à la démarche autosali, Oyomoromoni. Vraiment, Roger Azan amour ata mukete, Azan méchant, Oza mouté ma bé, Oza vraiment mouté ma bé, Oza mouté ma bé, ma kambosali na sepe, Ozo ganga na couloir, même pas ko pesa moutoye pas na umbote. Oh aïe, c'est un frère, aïe na émission ya munene, Congo, hein, bayo kama kamundenge zoleka, Congo France, Oyambi même pas, Oyambi était mais directeur école à Yambi. Après, c'est une réponse que ndenge zali problème comme na gouvernement français. Yozo banga te ba loi mboko yo. Ozo lela pe ko ya keba. Koza la presse ko lobate po ko regretter. Au moins ndenge za wana osololi mabe makasi. Osolo ezo sala pasi makasi. Ezo sala pasi projet na ezalaki nini pona bana wana. Peut-être yonde mutolinga ko lia bana wana, au moins ezo simba te non. Makila bana musu balia ka te fa zonga. Il fallait bengisa maman na bango aya soko tiaka mbonga côté olobi non yo moko yako fana na bana et ngai ça la paie bien mais oh ça les a monté mama B na moni vraiment za méchant ozo ganga na couloir oh ah il faut respecter personnalité mutunyo sana kati ya couloir ezala kati. OK to moni mais iloko o eso bloqué même monde entier par rapport ya bana wana ya retour à bana wana et ça problème ya passeport. Passeport, et ce monde en a été.
passeport oyo selon ba leçon dit eza pas mutu moko boye o déjà qui monsieur Roger famille na mwasi na e soit disant ba tekaki déjà qui non pour na ba misusu baya. Donc ça fait mal et ça pour la côté ça monsieur Roger na erreur té mais problème ezali eza ko se poser eza passeport oza maman tout le bâté pototia monsieur Roger na erreur lancer message parce que billet est aussi là le 24 octobre lancer message étant maman au moins bino ba maman au bota la biso bo se réunir pour sauver quand même banawana parce que classe année oyo va récupérer attends parce que kuna basotangate maman Charles Kolbani nazo senga manzambe likolo ya Roger ndenge ozo la mabe omoni makambo oyo ozosala ozoyeba ba conséquences te nga tant que maman naza na pasi makasi namoni meme maman ana place okenda omela masanga na yo donc réponse kuta maman esalinga vraiment kitoko makasi ndenge ezali eloko mpe na comprendre pa na yo bonzambe eza te oza na vie de prière te nasengi vraiment nzambe avisite yo manzambe eza likolo na yo omoni bana wana lelo bana bazo souffrir et puis ozongisi bana na période d'école tant que maman nga nazolela no ka classe ya bana il fallait batang il fallait tika bana bakena période de vacances obimi papa moko alokuta ke na tindi bana na Paris tozo kende Paris mundela mone penza mutuma ozo bateke makambo zo sala ba conséquences nango lokuta na mboko okofuta même directeur oyo ya école wana à répondre biso alobi que non balobaki ke batinaki bana na Paris bango c'est faux. C'est faux. Ndenge ezali ya passeport ozo pesa te. Ozo tambusa papa na biso na kati ya cette chaîne o penza na mona ki na kati ya émission vraiment na sepeli makasi ya lobi makamba bien. Donc ndenge eza wana passeport aussi oteka ozo kangama na passeport a bana ekufite. Bana bakende na tena lié toko beta passeport na Kinshasa. Yo le bien koya yo suki si maela batute et puis peuple vraiment il fallait tous à la ini baza na pona ko sunga oke makambo sala eza mabe mais yo zo mona ngote ozo finga kutu ke baza bazoba nana za zoba na likambo abi maman na zo sa ba aventure kuna na Kinshasa tout le monde qui a ba réaction na quand même nazo regretter monsieur Roger sa coopérative te alingo coopérer sur retour ya bana wana ngana bengiso yo sa maman parce que moni bino bat botala biso bino bat bosala ke quand même beaucoup lisa biso na ba éducation na bino Roger aza mwana mobali aza neti mwana libosa ba maman passer dernier message parce que ça dernier message ça va démarche tout ça là pour na to récupérer ba passeport à bana wana ba tu as volonté baza pour na ba ça la démarche pour na retour à bana wana. Maman Charles. Vraiment Roger eza kozanga nzambe na mwasi na Solange. Na mona ki mama zolela na kombo nzambe na munoko. Ozo banga malédiction te mama zolela mama penza zolela. Tango mama zolela biso nyo sotoleli mais yo zo benga mama zo sala théâtre. Est-ce que mama za camarade na yo? Mama za camarade na yo te mama pendant 9 mois kanyo na libumu. Aboti yo lelo benga mama zo donc on fingi mama za aventureuse ou bien yo moko ne muto za aventurier na moni kati na yo vie de prière ezate moi c'est la zo kosa yo pozo ndimango et puis ba erreur esalemi parce que yo kenda musala na butu ozara na ndaku te okipaka vie bana na te po suki ya bana suki koma donc suki penza ya bana ekangama ndenge ba ofongo suki na Kinshasa bana na ba souffrir o bana basumbaka parce que bakanga bango na chambre bana bakoya na landaki mwasi na yo alobi yo soki bana bazobi mana yebisaka bango bosala ba besoin na école parce que na bana soki ba yena se ba sonner na porte maman ko fongola te bana ba fana na parc ba umela 4h du matin ba ke no boire salité vraiment Solange est-ce que oza penza na bonzambe oza penza balakisi ngana mbali no melaka esika ke na komela masanga po yo envoûté na mon église na hote vraiment eza malamu te mama aza mama bana baza venir à lobby
o esalemi epesi mawa mokili mobima Roger zaka mutu moko mikitisa bolimbisa nga toza ensemble passeport abana ngo bosa ba démarche déjà toza na mutu bien na cette Etienne kuna papa na kozwa ba dossier abana kuto andimiki papa Luison akoki kozwa bana na charge même nga na kozwa bana wana nazana nzambe na ko chasser intervention ezali nzambe moko azwa na kati ya bana baza bandoki te nga na yebi bana poto ndenge bazala toke na église omona mwana mukasa sisi maloba 50 mais bana baza angoissé baza choqué obebisa venir a bana na ba souci na ba choc mama zo ebate na Kishasa bana baza enfermé bana na baliaka bien te ta santé ya bana or a kolia komelelo ko pamba eloko nini pe yo zo zo mbonga bana ke nomela masanga na nganda na kanisa ko lakisa biso bible ko loba kutu en tout cas lilobe lobi bible lobi o akolinga bana nzambe bana te akomona nzambe te Roger sala attention papa Roger na moi sina Solange ba risquer nini wana isa bana ya Roger soki mindele baso yo kabiso soki mindele ba yo kabiso bana wana isa bana ya Roger quel que soit à déclarer qui quel que soit adopter qui bana wana na loi française et la kisi qui bana wana et ça il y a Roger côté à maman Solange okolo banini na acte maman Solange zo sala ou ba comportement wana o zo sala okolo bani tant maman netier maman Solange côté Solange ba comportement ça ezande ki muté mama be parce que na Kishasa moi na 10 ans 8 ans OK classe moko il faut que nous tika moi en école otali obi ba charge ko ke no tika kozwa ko ya ko lia po bana olesa bango na ndako po lingi balia na cantine te mbongo ekota ka na compte vraiment eloko bosali esala makate ezala kate Solange kana zo ebisa vraiment oyo sali conseil ya mabe opesi mobali po bosala makambo esimbite bozana échec tala kutu directrice nani directeur ndenge a répondre biso et puis maîtresse ya bana maîtresse à lobine maîtresse ya bana la bi azo regretter balakaki ke bana baké Paris bana basi bazui déjà à lire à classe na minute bana bazo tangate c'est pas bien. OK to comme na souka émission oyo maman Charlie passeport bino bat boso na biso eza tenanu donc boye baké passeport ndé yango ko bloqué papa moul kalenga soko so landa biso oleka ki awa oleba koza président ya ba Congolais na Saint-Étienne par rapport ya plainte à Salaki alobaki yemuta kozwa responsabilité wana pour alandela na balongo la plainte ou batika plainte pour na monsieur Roger balongo la plainte te maloba ya Roger zo pesa kanda makasi balongo la plainte te Roger akomona ba conséquences na landaki maîtresse bana lobi Roger soki amoni ke bakosaka akosuka parce que akozala na prison 5 ans de prison akofuta 15 000 amende et puis akozala na autorisation ya kobima na mboka te pendant 10 ans soki azongisi ba passeport ya bana te soki azongisi passeport ya bana te le 24 octobre ti le 24 octobre vraiment il faut passeport ya bana ezonga vraiment eza pasi makasi bana oyo fandaki na bango zata na maate bana na baza bandoki te bana wana bazata na semence ya kindoki te bana baza choqué angoissé ba passer vie moko ya galère na kati ya ndako oyebi te soki bana pe baza bandoki parce que c'est comme la pe batimisusu ba bengi nga balobi beaucoup de la kaka bana te boye ba pe choc eko sala côté à Roger yoko réfléchir ni maman Charlie Roger ayebi nzambe te batuna ki na question est-ce que lukaki basali nzambe o te na lukaki mutu moko bo mutu nini bana po eba makambo eza na Bible Roger le bazo sentir veste na yeko bi 800 kg c'est faux ndenge eza wana bana wana ba libérer Roger azalaki na soki na nini chambre salon bana ba yetaka ba porte ndenge ezo fongama ozui 3 chambres ndenge eza la mbongo ezo kota ta santé ta ndenge oye mabundi okomo tia choko komi neti munele est-ce que mutu apasa za ndenge yoza mbongo bana ne sali mbongo bana ne sali Roger tika tala bana kindoki to mona ata soki kindoki wana ba bondela ka pesi laka to kola bela kindoki te to mona ngote to mona ngote tika kokosa yo kaiso kokosi kindoki ne batu ba ondimela ote mutu moko esepelisi azate tangu mutu asepelite nzambe pe asepelite. OK
Merci beaucoup, Nabino Batmoulana Kibiso. Merci à Rifin Kota, japonais, Ogi Shagi, Azala Kinabiso, vraiment, Nassima à caméra, Nakuna na Saint-Etienne. Merci aussi à sa maman, maman, Jos Nachordi. Moi, quelques salutations à yo, maman, Charlie, Nabato Baebio. Nazo pesa penza ba na Saint-Etienne, vraiment, ba merci à Mingi Mbote penza, toyebani te menabilili to yebana. Vraiment, oh, bo sala qui est là, qui si bolingo. Mais Roger Dazo comprendre te. Ba maman nyonso de partout, sans oublier ba maman ya nani ya Château Rouge, ba telemi. Yeba ba maman Château Rouge, to ki ba telemi. Eza danger. Roger za na place te. Vraiment ba maman na pesi binonyo surtout mbote, na pesi évangéliste Noël mbote, telema na évangélisation na likamboyo. Tokende penza komona Roger ti na Saint-Etienne. Na pesi penza ba frère nyonso, papa telema ki na Saint-Etienne, équipe mobimba na pesi vraiment na chaîne ya munene, na pesi yango mbote, vraiment nzambe apambola bino, na pesi pe maman aboti nga mbote po yepende mutasali po nazala. Tala amour nga nazala na maman nanga. Vraiment Roger, okoki ko manquer maman te ti na suka ke maman zo sa ba théâtre. Okay. Désolé. Merci beaucoup, amis téléspectateurs. Voilà, information au te livrer bino, au te pesi bino. Na poko ya lelo parce que tozo salango déjà c'est vraiment tard. Mais quand même, tous volonté, il y a qu'à informer. Bien, l'hôtel, peut-être, n'attend, bien, l'hôtel, on a mouillé, quelque chose à soir. Mais bon, il y a tout ça, vraiment, ça là, où il se permettre que ça, qu'à informer, bien. Je rappelle, n'a pas tenu surtout, où il y a la bonne foi. Botin d'ambongo, ni pas na biso, ni kuna na Kinshasa. Botin d'ambongo, na sœur, oyo, abima ki wana yemoko, en personne. Aba, comment on écoute nani? Leki à Roger. Leki à Roger, oyo yemoko, abima ki, botin na bien, botin d'ambongo, na Congo France T, parce que tu ressembles, on a binoté. Botin na mbongo, na Kinshasa, na ba journaliste, te botin na bobenga, sœur wana yemoko, se bo pe sa donne na bino, pour nous soutenir, bana wana. Et ça la paix, quelque chose. Il y a bien. Merci à Junior Bourson Boukassa depuis quelque part. Et merci Naba agent surtout au bas travail na katia congofrance.com Raphaël Walkonka afin des chiffres noirs Yachichi. Merci aussi à Mouna artiste. Au revoir. Au revoir. Elle est bien.